Ma Mission TV, le miroir du monde. Nani Moponaki na élection 2018. Nani Moponaki. Alors, ezali twana biso moto apekisa yo te otanga komba moto yo ponaki te. Ezali twana biso balinga te toyebe te président na biso ezali Martin Fayulu. Yali boko te. Obetaye maboko. Mokando bokoona awa ezali makasi ya Ndeko Katumbi. Ndeko Katumbi opération na ezali balobi libala ya Félix na Kabila otakopanzango ezali Fayulu. Alors balobi Katumbi okoyo ezali coordonnateur la muka pona sanza misato panzela biso la muka po Fayulu akufa. Pona okufa? Balobi o fana kosena otande kona mai. Ezali proposition de sortie de crise. Kata mokonzi ko mata fana balobi ngai na lokaki maponomi. Mais le corps basali coup d'état ngai na lobi ete esengeli tobandela maponomi. Mais yambo tobandela maponomi tosalela okuseni ya nanga tolongola yango tolongola cour constitutionnel wana bazuzi wana bana libenga Kabila. Est-ce que yali mabe? Est-ce que ezali mabe? Soki tochange seni ya nanga yali mabe? Soki tolongoli bajuzi wana cour constitutionnel yali mabe? Mboka na biso ezali vandi. Les Rwandais le contrôle. Bokaki ba Rwandais basali izini ya kote mpona bango. Batuni Kagame yo osali izini ya kote mpona yo. Kota richesse wana bei kota osalaka ata un game ebimaka na Rwanda te. Boyina yango te. Yo osali ba izini na epai na yo mpona nini? Alobi te. Bomona ngai mabe te. Ngai Kagame naza na kondima na Congo kuna. Voisin na biso Congo. Mokonzi asika kote kuna abenge Félix. Mokonzi wana alobi akopesa biso nyonso. Yango biso otongi izini ya kota awa. Tokenda oza kota na Congo. Toko transforma na Rwanda. Omoni lolenge bakosala biso. Yo somoni wapi? Iboke ya moninga. Yo sombi diko na ndako yalaka. Viva! Azauti tapatana usafunga nuki. Isso c'est vite. Ah merci. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Izanayo. Mengait. Oyo l'équipe. On a l'équipe où il a passé ma main. Ma chère. Ngane lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère CPX oyo izali GPX 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batata ebele bakufi bazali na sama bele. Oyo soku na msi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Tango na yuka kiri sorule GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Parti place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali. Et puis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola misa
buzakewa buti batezode bukei busali makamabila batezode bukomuruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Répétition. Récitation. Phénomène de réputation. Constipation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde. ya kimpavita ya kimbangu ya Lumumba ya Mobutu Mbote na bino. Merci beaucoup na ndenge boyambi biso na tongo ya lelo. Eleye kolakisa ete oyo ezali mabele na biso ndeko. Awa tozali na Rwanda te, tozali na Tanzanie te, tozali te na Sudan te. Awa ezali Congo, mabele na biso. Mabele oyo bakoko mabele oyo bakoko na biso batangisa makila mpona kozwa yango yali bongo te. Lumumba alobaka le 30 juin ete nalingi bino bakongole banso boye baete lipanda tozwi yango ya ofele te, ezali au prix du sang bato bakufa mpo tozwa lipanda
bafanda bayali bato bazoka bayali donc esengeli liberté na biso to continue kogarde yango liberté ezalaka jamais acquise définitivement lobi lelo bokanisi bona liberté lobi dictateur mosusu aye abote bino liberté na bino yango esengeli kobunda mikolo nyonso mpona liberté na biso yali boye te toye awa na kombo ya tata mokonzi ekolo Martin Fayulu Madidi nani boponaki na baelektio ya 2018 nani boponaki alors ezali droit na biso moto apekisa yo te otanga kombo ya moto yo oponaki te ezali droit na biso balinga te toyebe te président na biso ezali Martin Fayulu yali bongo te obeta ye maboko nakobanda koloba awa toyebe te badongolo miso mpe bazangaka te bato ya ANR bato ya DEMIAP bato ya service de renseignement bayeba ete moto akobangisa biso ali te oyo ezali mabele ya Congo tosingaka moto te me tolobaka nde verité mboka na biso ezali occupé na baétranger esenge tosala manso tolibeli mboka na biso ezali boye te voilà balobi pimela peuple nyonso pimela ye mai pimela ye courant pimela ye mosala mais volonté na ye tosala yango ezali boye te peuple aponaki tolingi volonté ya peuple esalama yango tokobenga yango vérité des urnes tokobenga yango nini vérité des urnes lelo tokozala molai te po ete bolimbisa biso nano embouteillage moko eyali kuna boyebi ete ngai na yango na kingabwa ngai na vona na gomete na yango na kingabwa mais embouteillage ezali awa totiki mwa motuka na nzela omaya koleka ye te toyebi ete sokoza na rendez-vous te po ete lelo ezali ebandeli mais presque chaque 2 semaines tobanda okita awa tata mokonzi ekolo président dafa mozito mpe bakosoja mpe bagombo balobi mikolo nyonso bakomité des arts nyonso tobandaka kotala bino chaque 2 semaines po tomemelaka bino balivre tomemelaka bino mikanda po basali complot bakangi chaîne na biso 1 tvs 1 moya bolanda biso eyali te alors bakangi ete bakati biso makolo te bakokata biso makolo te bakangi chaîne na biso kasi makolo eyali tobanda koya kotala bino donc likolo ya embouteillage tozongi tokomi na leta bolimbisa biso dans na 2 éléments koyebisa bino premièrement programme ya tata mokonzi ekolo Martin Fayulu et deuxièmement oyebisa bino ete baaction ya minene yali koya bamarshe ya minene mpe baville morte ya minene ete ya mpona ete tokontinue koréclame vérité des urnes parce que tokaabandone komba oyo te tokaabandone peuple na souffrance boye te lobi mama moko abeyi ngai azalaki na Ituri abi papa Fayulu iko wapi ngai nabangi Kiswahili malamu te mais jeki comprendre ye kaa kotuna ngai Fayulu azali wapi alobi bakoboma biso na Minembwe bakoboma biso na Ituri Fayulu iko wapi abi mama Fayulu babotole ngwende me tokovunda tokoza ngwende abi biso toyali awa soki Fayulu te moto mosusu te ata 10 ans tokotika ati mokolo Fayulu akozibunga donc nakobanda koloba ete tata mokonzi ekolo Martin Fayulu ayali malamu azali na Kisasa me akobeta mwa tu moke na poto mpo na réunion moko ya monene oyo babengi ye na bakonzi ba mindele me akozonga awa dans peu près 5 jours po ete secrétaire général ya Nations Unies secrétaire général ya ONU akoya na Congo asengaki ete akutana faa na mwana mboka Martin Fayulu ozalongaki na ponome yali boye te yango omonaki ntango tobimisaki mokanda oyo babengi proposition de sortie de crise malheureusement naye kolakisa bino yango naye na mingi mpe mpo na yango me nabosala yango na motuka nayo tete mosoki motuka ekeye avant mpo bomona mokanda oyo bomonaki Francis Kalomba babimisi na télévision alobi o tata mokonzi ekolo Martin Fayulu kosenga mosala eske bondimaki yango eske bondimi yango ndeko nauki bino malamu te eske tata mokonzi ekolo Kongo Martin Fayulu akoluka mosala akoluka mosala nasepeli mingi mpo ete bino esengo na biso lelo voilà eloko yango yango tokabolaki yango bisika nyonso oyo babengi yango proposition de sortie de crise kolongo nini de sortie babengi yango nini proposition de sortie
sortie de crise. Voilà. Est-ce que Balobi demande d'emploi? Est-ce que Balobi CV? Est-ce que Balobi lettre de motivation? Est-ce que mon est-ce que Balobi envoyé à Chilombo? Alors, donc Balobi, le couteau est dans sa 16. C'est ça, Galini? Le couteau est dans sa 16, vérité dans l'escalier. Vérité ce qu'on y a ngolo. Est-ce que crise de la communauté? Crise de légitimité de la communauté? Voilà. Crise de légitimité à l'Ina Congo. Motalonga qui m'a pronommé na 62% à Okambekolo te. Basale coup de te par Kabila. Motavi 16%. 16% Okambekolo tondi mango. Tondi mango. Motana 16% Okambekolo tondi mango. Professeur d'université moko. Professeur d'université moko lobi na presse to to comme na passe l'université. Moya to kanga bana ba tricher ba réaliste te. So kangi mwana ko tricher lobi metika na bana ka classe te. Moto logi 16% Okambekolo. Bon ngai atana tricher tika na tate. Boli ko ko kanga wana. Boli ko ko comme ba tricher hein. Boli ko ko comme mibi. Ko ko comme coup d'état. Alors pouvoir au tagana peuple. Balobi démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Peuple soka poni, ata poni ndundu, ata poni aveugle, ata poni mutamukuse, ata poni mutamolai, ata poni apembe, ata poni amwendo, et c'est lui qui sa volonté na yali boité. Alors encore que peuple na biso amaté, peuple na biso aponi oto amaeli matin faelo. Ana ba diplôme belé, asana la compagnie belé aminene, ata mo kilimobimba, expérience vanda. Donc le peuple n'a besoin de monaki juste. Le peuple n'a besoin de monaki moto sengeli pour la pauvreté. Pour Namboka, on a besoin de pour te quitter. On a besoin d'un président qui a une expérience. Un président qui connaît la complicité du monde. Un président qui connaît l'économie du monde. Un président qui a déjà une expérience. Qui a déjà dirigé. Yo no na boulangerie ya pambo sala to liwo comme président. O fait comme ça au lengeni. O fait ça au lengeni. Lokuta monene, oya kana saka, fayura kokoya, waya. Lokuta ya naga, oya kani saka, fayura kokoya, waya. Nyeye, nalova. Bakoko balobasa ko monindoki. Bakoko balobasa ko monindoki. Bokando bokona awa ezali makasi ya Ndokatumbi. Ndokatumbi opération na ezali balobi libala ya Félix na Kabila otakopanzango ezali fayulu. Alors balobi Katumbi okoyo ezali coordonnateur la muka pona sanza misato. Panzela biso la muka po fayulu akufa. Pona okufa? Balobi o fana ko se na otande ko na mai. Ezali proposition de sortie de crise. Quand on connaît quoi matin fana lobby, ngai na lokoki maponomi. Mais le quoi basali coup d'état, ngai na lobby te sengei to bandela maponomi. Mais yambo to bandela maponomi, to salino kuseni ananga, to longola yango. To longola ku constitutionnel wana bazuzi wana bana libenga Kabila. Est-ce que ali mabe? Est-ce que ali mabe? Soki to changer seni ananga yali mabe? Soki to longoli bajuzi wana ku constitutionnel yali mabe? Yanga lobi voilà. Yambo toke na élection sika. L'élection ngo to mo koneko matin par la but au sang dans 12 mois. Mais yambo toke na élection dans 12 mois, c'est au 4 mandat wana ki moyibi la président Félix. To changer na basuzi ya ku, to longola na bato aseni. Mais ngai na lingi to créer institution, lobi to créer. Alobi te ezali primature. Biloko to bengi ezali biloko benga poste ezali différent na biloko bengi institution. Institution ezali poste te. Poste ezali lokola nini? Primature premier ministre wana ezali poste. Ministre ezali poste. Président assemblée ezali poste. Président sénat ezali poste. Mais ko créer institution bengi au conseil ya réforme nationale ezali poste te. Alobi to créer yango pinga ngo fona contrôler yango po bakonzi bakota na CNI baza bakonzi ya solo. Bakonzi bakota ku constitutionnel baza pa bajuzi ya solo. Mais que Francis Kalomba lobio akoluka musala. Donc nalingi to s'attarder de l'autre côté parce que ezali complot
ya Rwanda, Kagame ya Rwanda na Katumbi ndio bakosa eloko oyo po bakosa failu me baye beloko moko failu akokoya mokolo pe papa akokoya Katumbi na akokoya akokoya sope kakoyi te sope kalembi te failu pa kolemba te wana eloko ya liboso ya mibale nayi koyebisa bino ete tokoabandone komba oyo te tokotravaille jamais na Félix ezali ndeko na biso ngai abe akai grand frère na ngai to ngai nalie na ye tovandi na ye tomeli na ye tosana ye barememba lebele j'ai beaucoup de espoir na Félix lokola ndeko na biso congolais mais na ndenge atimi biso mbeli na mokongo moye tosala na ye mosala eyali te tokoki kondima jamais kaka kardinal Mosongo alobi boye kardinal Mosongo alobi régime ya Kabila ese ekoyaki na yango ese ekoyaki na une seconde régime ya Kabila ekenda mais moto aye kopesa bango pasa no ezali Félix peuple na biso mokolo ya vote ngai nalimwa na Kingaba mokolo ya vote bana Kingaba balalaki te bakosurveille baurne balobi lelo Kabila dirika boumbu ya lelo biso na ye divorce bato bazali na bureau de vote basali marche ekomi la publication babenge na Kinga 4 aye kosinye bisinya tondima ye ye alobaka na 2011 ete ya korekonete Kabila te tote Kabila yango baponami te biso mpe na 2019 tokorekonete Félix jamais ti mokolo tokozwe bonga wana nayebisi bino tata mokonzi ekoyema te faya ya korekipere imperium na ye bozala sire babengaka ye commandant du peuple pouvoir ezali ya bino peuple oyo bino bolingi nde yango ekesalama kala lelo ndeko na ngai bakoboma bandeko na biso ya minembwe kuna moto akotela bango yali te ebola ekomi ti na Goma traitement moko ya malongo eyali te bakongo bakokufa lokola basoso misala eyali te chômage eyali fokei awa bana wambasa révision po eyali te ko eyali te eloko bana vision mpo na mboka te tokomona kaka mikana na présidence bakomisa $1 million mikolo nyonso présidence $1 million ezokba na présidence bavoyage awa mikolo nyonso tokoloba oyo boye ya likolo na avion akovoyage plus de 30 voyages déjà les présidents le plus voyageurs au monde bakongo bakokufa nzala eloko moko te yani malonga donc nasuki esika yo wana nalingaki nano tozwa contact moke nalingaki topesa bino mbote lelo mpona koyebisa bino ete chaque 2 semaines tobanda koya awa bolemba te mboka na biso ezali vandi les Rwandais le contrôle bokaki barwandais basali izini ya kote mpo na bango batuni Kagame yo osali izini ya kote mpo na yo kota recherche wana bei kota osalaka ata 1 game ebimaka na Rwanda te bwai na yango te yo osali baizini na epa na yo mpo na nini alobi te bomona ngai mabe te ngai Kagame naza na kondima na Congo kuna voisin na biso Congo mokonzi asika koti kuna abenge Félix mokonzi wana alobi akopesa biso nyonso yango biso totongi izini ya kota awa tokenda kozwa kota na Congo tokotransforma na Rwanda omoni lolenge bakosala biso yo somoni wapi liboke ya moninga yo sombi dikonga na ndako eyalaka izine kota ezali ya biso Rwanda azata na 1 game te mais Rwanda akosala izine mpo na kota ya Congo eyalaka tala bakao ndeko Félix akosinye donc baza koteka Congo bana Congo bolamuka bakangeli biso chaîne na biso ya TVS moya tolobe ya lisusu te mais bakati biso makolo te balingi information ya solo ya président Fayulu eyebana te mais tokoyebisa bino ata na makolo tokotambola na baveni nyonso ya bakati nyonso mpona bolingo ya Congo mboka na biso etekami Kabila nde azali vrai président mboka oyo ye moto akodirige oyo zapati ya Kinga kati bokomona ekuna na moto oyo asali mabe na Congo lokola Kabila akotambola na bamoto na Kinga kati akoyaka na mituka na plaka présidence ya République bokomona eloko te Félix azwi ordonnance nakosuka esika yo wana moto boloba président public azwi ordonnance anome Kingu Wakumwanza lokola DG na société wana chemin de fer mais depuis 1 mois baboyi exécuté ordonnance na pas ministre est-ce que ezalaka mokonzi azwi ordonnance mpona kolonge moto epuis ministre alobi na koexécuté yango te ezalaka Mobutu azwi ordonnance ministre aboya est-ce que ezalaka mpona koloba ete meme na Biblia balobi boyebika mbula ekebeta bokomona likolo eyindi bolobi ete mbula ekebeta mpona kolakisa ete ndeko Félix ana pouvoir
wana te kambe moto akosala maso botala baoyo makambo akosala makambo to akosala bato ya fs bakorespecte yango te libala ya ye na kabila kala te ekepanzana oyebi eloko ya moyibi babénéficiaka nango jamais bozala bien bozala makasi bose découragé te toponaki moto moko na mboka oyo kombo na ye Martin Fayulu Madidi tokotika jamais pouvoir ya peuple eke na mboka moto mosusu tokani tolingi tosala marche tolingi conseil esengi biso me toboyi bowumbu ezonga tozwaka lipana na 60 me lelo tokomi colonise mpa bato moyindo lokola biso tokondima yango ata mokolo moko te bato bakufa mpo na mboka oyo tokosala marche kongo ezala libere souffrance ezali makasi soki otali bakongolais bilongi kanda awa bato bameriti bakoki vete te tokomi bato bameriti te espoir eyali te kelasi kala te awa eloko eyali te tozalaki mokonzi ya solo mpona koba bachangement ya solo na soki epai wana botikala malamu nzambe abatela bino dande sema tokozonga susu awa bosala komite bosala président komite vice président komite bostructure yango bamama mpe bapa boza na komite oyo tokolonga merci beaucoup. Asa ubita portable usafunga nuki. Isso c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo. Mengait. Ah, Oh yo l'équipe. una l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ngani lobi oyo biso tomesana kanda te awa moto nyonso soki akoti abimaka desem mais ma chère. CPX Oh ils allaient GPX. 10 ans de service 10 ans de service. numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres mpe Kisasa batate ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki olamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye lizali na baagence mosusu baza bakosi ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso busaka awa buti badesordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukoma oluka bubibisa répétition ya GPX. réputation phénomène de réputation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde.